nayaki epai yaya bandi oderange nga boya na ngai nabeta mpe solo te mabe nasala yango wana abandi su kolinga ngai bandi osimbasimba nga na nzoto antuka nakoka te nakwesamaki après kobima na yaya komieba ke non naza na zemi nayaki omelaka bimelamela mais non koka te nde naza awa nami yo quand même nga mona bisa solo ko état de santé na ye est normal Gracia donc ndeti nini nga mona za kolonda ko na za makoyeba espoir même so na zemi espoir yo za na zemi ndako na sima espoir yo kotisa mibali na kata ndako na nga espoir za na zemi omeli bakisi espoir na te ko zemi ya chante espoir nani la maman ça les gars dis le qui de c'est que les libéla ça lek na propre espoir yaya ata moko zemi yaya na yo j'ai de yo zo de na maman j'ai de maman depuis jour yo baby sanga depuis jour oyo longola bilamba olangwe omeli masanga. Le concours Queen Clémence Talents Make-up et coiffure professionnelle a tenu son deuxième casting le 2 octobre 2025 à l'espace chez Bissot dans l'enceinte de la foire internationale de Kinshasa, Fikin, alliant technique, innovation et élégance. Les meilleurs de ces deuxièmes castings seront retenus pour la troisième étape prévue au mois de novembre prochain avant la grande finale attendue en décembre. À cette occasion, les gagnants se verront remettre de nombreux prix en récompense de leur excellence et de leur créativité. Susi na biso mingi ezalaka totika ba fille batambola bongo te. Susi na biso eza kolakisa mosala, opesa bango salon, opesa bango oyo eko pesa bango mbongo à tout moment bazala na mbongo mpona kolongola baposa mosusu ya mabe. Le candidat baza vraiment na talent makasi. Je suis vraiment contente de comprendre que baza na talent. Ce qui est acquis pour que soit bango nyonso, ça allait être mieux. Mais le cas que on a besoin, il y a moins fort dans le fait que ça les ressources que ba malo. Parmi les récompenses prévues, un salon de coiffure entièrement équipé, un voyage à l'étranger, ainsi que plusieurs autres prix destinés à soutenir le développement professionnel de lauréats. Une initiative louable qui met en lumière la jeunesse congolaise, son ingéniosité et son potentiel créatif. Les jeunes mususu baza na ba talent ma bayebi ko exploiter yango te et puis baza pe na ba moyen te. À travers Maman Clémence, ndé eko permettre na ba jeune ba exploiter ba talent na bango et puis ezala exposer. Grâce à la vision de Madame Clémence Kwamba, initiatrice du projet et fondatrice de la Queen Clémence Talents Academy, l'autonomisation de jeunes devient une réalité à portée de main. Bonne nouvelle na bana Europe mobimba ezali pona koyebisa bino ete tozali na veillée ya délivrance le 25 décembre 2025 ezali na kati ya Paris tokobanda na 23h tina 6h du matin mokolo wana tokosambela pona moto moko na moko tina moto asuka mokolo wana biso na bademo bitumba titokoma na 6h et si tolongi bango bato bayaki na veillée passé bato AVC batiki babeki bana ya autiste bakomi koloba bato sans papier bazwi mikanda bato ba maladie esilaki bato ya blocage babikaki bino moko botala ba témoignage. Alléluia bandeko naza na esengo mingi mpona nazalaka moto ya esengo su te me kasi nakomi na esengo mpona nini nasali 20 ans na poto awa na kaka mosala me nazwaka mosala te me na
partir ya veille tosalaki le 23 ta nazongi na Allemagne nakoluka mosala bazwinga mbala moko on dirait mosala ngo eza kozelanga na mutukutu azosala contrat azolenga mpenza mpona kosala contrat na ngai nakamwinga nasa motema nazokamwanga moko me nakamwaki te puisque de place wana nayebaki ke nguya nzambe mpenza esalaki donc natondisa minito ya esengo mpenza nazali awa naza kokumisa nzambe mpenza ya prophète mpenza azali nzambe ya solo. Bien-aimé de Dieu, je viens remercier mon Dieu pour tout ce qu'il a fait dans ma vie et dans la vie de ma mère. Et il y a un moment, on avait déclaré ma maman qu'elle était diabétique et puis elle avait l'hypertension. Et après, on a fait le bilan, donc elle était suivie par le médecin tous les 4 mois. Et à la fin, on est parti, elle a fait un bilan, un bilan total. Donc ils ont vu qu'il n'y avait plus de diabète, donc le taux était normal et la tension elle était aussi normale. Donc le médecin il a dit au lieu que je vois votre maman tous les 4 mois, maintenant je vais la voir presque une fois par an. Voilà, c'est pour cela que je viens témoigner la grandeur de Dieu et en plus je vais dire que ma mère elle est toujours dans la prière, elle est toujours fidèle à Hosanna. Donc c'est pour cela que je viens remercier la grandeur de Dieu Tout-Puissant. Amen. Ba prière na biso kobanda toujours kozala na présence ya Saint-Esprit pe ba moto belé tito koma na ngonga ya 3 heures to mati 6 degrés ma prière to komi na ba bombe na 3 heures bombe na 4 heures bombe na 5 heures bombe tito koma na 6 heures boum ba tout ba komi décharger pour na directive ya adresse contacter maman Thérèse Matondo boya ebele bokolo wana kati na bino bokobika bato ya AVC batiki babeki bana ya autiste bakoma koloba bato ya blocage bakoma débloqué bato maladie ekenda le 27 décembre 2025 toko banda na 23h toko 6 na 6h du matin bozanga te c'est la bino na moto. Oh Yahweh Supangu ya nayo na mabota Supangu ya nayo na beglizi Yahweh Supangu ya nayo na banation Nguya na yo papa Nguya na yo Yahweh Sopangu ya Mokondi Sopangu ya Bomana Bika Sopangu ya Mokondi Pendant 7 ans, moi la guerre. Parce que jamais, ce qui moi c'était mon bas les obotate, ndi yango ko tala ke boka bwana. Eloko ni yo senga biso awa to sala ni mpona to se yo botoni. Bonjour, bonsoir mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission, bravo Jésus. Cette émission que vous ressemble, émission de Gogokai na yo nangai na biso nyonso et seigneur biso tous s'abonner, to aimer, to liker, to partager, to kozala décider to lobakaite na kata émission na biso émission o ezara émission moko ezara ele biso ezo sunga biso et on comprend beaucoup de choses sur le monde spirituel, sur l'environnement, sur la société, sur la famille, les amis et connaissances. Cette émission nous permet à beaucoup de choses, de comprendre aux ananani, c'est-à-dire Tommy Lengela, parce que Thérèse a glissé, mon climat cambo comme belé. Bien aimé dans le Seigneur, chaque jour tu apprécies cette émission. Mais le plus important de cette émission est ali yonde muto bongi sinon on ensemble te bongi ça. Ozala ba secret belo bombi na motema na yo. Bimisa. Osape na makambo ebelo sala ya mabebele renoncer nango. Ça sert à rien.
kota kisi ozandoki kosisa bato famille ebeba likolo na yo mais ovanda otala biso bo mungongo o nzamba oloba no siko koyoka ngo te pour ani pour se repentir otika sorcellerie obima na magie otika kindumbo otika muyibi escroquerie Christ ana porte na yo ana posana yoka mungongo anza po mukolo wana tokoluka ye tokomona ete moma ya koyoka ye yango. Merci na bandeko nyonso to bafongola motema po bayamba Christ comme Seigneur et Sauveur balanda chemin ya Nzambe et kozala vraiment malaumi. Merci na équipe technique bomba Chebiso télévision les héros na biso de l'ombre Nzamba pambola bino msa ki to ko la biso. Merci na bato soutenara émission ainsi que chaîne Chebiso télévision et pourquoi pas bato ba soutenara ba vieillard ba soutenara orphelin. Que Dieu vous bénisse. Nzamba leka na ko pambola bino yaya na pession beauté. Babengo na kombo nani? Benga na kombo ya espoir. Espoir. Espoir asala ni na vie. Na débrouilla na kaka na tekaka na defsa ba ma papa. O defsa ba ma papa. D'accord. Merci beaucoup. Ndeko nanga espoir, je pense que tokutani mais eza na volonté Nzambe. D'accord? Yango loko eza volonté Nzambe po son Nzamba linga te tonga tokutana te. Alors, to pese non merci. Hein? Bon to solo là. To prier, Seigneur Jésus, nous te disons merci, nous te rendons infiniment gloire. To tombolo to commission, tika te kembo pero komo ezonga pa na yo. Manso to kosola a Seigneur Jésus ala au milieu de nous. Ngoluma wana yo Seigneur. Na kat na biso na chaîne na biso ngoluma anu na bato bazotala biso Nzambe oka biso mawa pamba te nous sommes de pécheurs. Seigneur, pardonne-nous, pardonne la République démocratique du Congo, ta miséricorde, ta grâce et la partage na biso, ta bonté, ta bénédiction et zaliko na biso na kombo na Yesu Masia. Amen. Oui, il y a espoir, c'est ça. Espérance ou espoir? Espoir tumba. Espoir tumba. Nazoyoka. Mama nae awa pona kosola na yo. À travers yo kosa kosola na mama kulutu na biso. Naza problème moko et ça nga passe personne. Non choku fait la mama ya cela à 3 ans. Mama kufaki na mboka, tuzaki na mboka na mama. Ne mama kuta okasa ma petite sœur da kufaki ya bino ifona ya naza pembeni na ye nda singa papa pa libérenga. Ukoma na ye na Kinshasa et pas ma kulutu. Non ma kuta ya mbainga vuma bien. Te mai papa na ne panda tate kaka ngati kaka na ndako na grand frère. Quand les avions ba jeune fille ba jeune garçon na yake pa yaya banjo déranger nga. Quand frère banjo déranger nga na boya na ngai. Na beta pe solo te mabe na sala ya ngwana. Alinganga na beta na ka bakara ko mususu ko déranger leki mama kuta zala te kaninga ma d'habitude. Tozaki ka bisomi bale na ndako na grand frère. Abandi suko linganga banjo simba na nzoto antuka na kokate na kwesa maki. Na kwesa maki donc na kana suni na kokate. Après kobimana yaya na kiko komie bakeno na sana zemi. On a se trouvé que naza enceinte. Na yoka isonya kwebisa makulutu. Nina ebisika ya keno ya naza na zemi. Ya ebisinga non tolongola. Depuis na vana na ota la grand frère. Na omona ka alobelo te ba jour ezokende, ba jour ezokende. Na kyo mela ka bimela mela. Tant la meli
Et kosema ba 23h. Banjo kaka ba ventre passe. Wana la pinga mona kati ya chambre nanga. Na makamyo to lekinga ka kuna na temps pe makuta bimi na epa ke wezena tikali. Donc passe et continue kaka. Et mona moni mama kile ye kati na bomba akaka. Na bomba akaka. Mais non kokate. Nde naza awa na miyo quand même ngamona bisa solo kopola na mona tende nya ko banda nde ni nya ko sukia donc na ko kate na yo kana soni mboka mpaya na mona te vraiment nebité tende ni nya ko sala na ko kate vraiment. Il y a espoir. Herbo bandi ko bimana ya yango zolo babo zelana. Ya ozo bimango azana. Aza mwana mama kulutu place na fandi. Azani mwana mama kulutu na yo. Place yo yaki. Mwana mama kulutu no propre. Oui. Ndebilo na yebo comme no sa mobile. Oh. Oh là 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 là. Bon. Après beaucoup isami combien de fois? Et comment il vit na bino ya ko isama? To oza la capacité ya compter ko isama ngona misapi. Avo koma na zemi. So la koki ko se rappeler. Ambalebele hein. Comme ça qu'on a habitude hein. Pour ce qu'on se rappeler c'est que en faisant certaines choses on se rappeler les camos ça là une fois deux fois on a facilité on se rappeler. Bon, je te comprends. Zemango elongwe to elongwe nante. Nasa kata confusion. Non yebate parce que non yo capable même dans la fin du boy non kokate non capable ventre passe. Non. Nebate. Ebimite non kokate. Mais au senta qui déjà que mama kile bimaki. Makile bimaki ya ba boule mais moyen zakate. Nde siko c'est que tant on le bomi oka solo c'est que aujourd'hui ça va mai moko ndie ba mai ndie ba rouge à chaque fois na slip non oui aussi bien tant que l'hôpital te quand de na ne bandete na sukati wana mona na yaka epa na yo sunganga sula na makulutu. Est-ce que ndeko no ya mobali ayeba ki o ndeko chéri? Excusez-moi, faut te comprendre mon makambo susu. Est-ce que ndeko chéri na yo ayeba ki ke nini o longola zemi? Ayebi po na ye ayebi ke na ozela kande ya zelisakinga kisi na mena nde na mona ba moi et kende ba jour zo kende bumwezo vimba nde na mona presbytère na nde nanga na milaki ya tika lopeso mbongo te po mona mikolo ezo kende zeme ko koma pe munene soni ko revese ndo mi meli ba kisi yo moko sans toutefois ya yeba yepa yebi kaka ki oza na zemi bozo banga pwane. Bon, je pense que na stade oyo esengeli na biso to pemisa ndeko na biso pas trop de questions na makambo mosusu. Pourquoi? Parce que ezala na ba moment mosusu ba cas mosusu tozwaka to ba situation mosusu tozwaka esengaka biso to kota vraiment na kati ya likama moto parce que imagine soki azalaki mwana na biso to leki na biso
nasi ero tonga tondo tokeka nokino kito memena en hôpital après to yo kalikamosima. Mais nayebi kenzamba osala ngolu, on va en finir et na likam opoto ebanini o tokoki kosala soki pe mama ozala pour que azwa apport na ya responsabilité. C'est un peu ça. Merci beaucoup. Je pense que tout soufflé mouké. Na mon ozo lenga lenga. Topé maintenant mouké. Soki ozongi moi na moi makasi. Après to continuer émission. Tout le qui est dans nos quelque chose c'est pas total et puis on revient. Merci. Du 7 au 11 mars 2023, l'Église des Assemblées de Dieu, Temple Chandelier, organise une grande campagne d'évangélisation avec pour thème Jésus sauve, guérit et libère. Au terrain de football de Djorgobité 2, orateur, missionnaire Michel Maréchal de la France. Venez partager un moment de prière, de délivrance et de guérison avec le Seigneur Jésus-Christ. Infoline 0505 36 88 03 07 58 38 54 96. Que Dieu vous bénisse. Bolingo eleki nyonso tosala juste ya bolingo pona ba orphelin na yango orphelinat Bravo Jésus a organisé bongo liesa orphelin na $20. Shalom peuple de Dieu, opération Sunga orphelin alia alata pe asekula la fin de l'année. ndeko nyonso tu ya motema malamu oyo apesa motema na ye na œuvre ya kokanisa bana bitike ainsi que bazeli pe ba vieillard ngonga yango oyo ebeti kola liloba nzambe ezotalisa biso na mukanda ya Jacques chapitre 1er verset 27 et religion pure sans tache devant notre Père Dieu tout-puissant et ça pour consister aux soins ya ba orphelin ainsi que ba veuve. Équipe ya Bravo Jésus et kosala ba descente na plus de 10 orphelinats pour na koliesa ba orphelin. Okoki kosala juste ya bolingo na ba plateforme na biso ya paiement mobile neti Orange Money, M-Pesa, Airtel Money, PayPal. Tozwami bongo na commune ya Matete, quartier Viaza, numéro 27A. Pour tout contact, plus 243 89 18 89 886. Soyez bénis et bonne fête na 2026. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, merci beaucoup. Bozong namso na kati ya plateau. Nzamba pambola ba neuronyon surtout. Oyo ya mutema malamu. Ba neuronyon so balingara ba orphelin, balingara ba veuve, ba vieillard. Orphelinat za na Viaza na Matete, na quartier Viaza numéro 27A, commune de Matete, référence ezali pour Matete banunu. Bana bazawana. Babon année na bino, babon fête na bino et rosala bien pour na bana. Chez biso wenzi ezali disponible na banda na biso et là on y sur lingo tindeli biso prix et tindeli biso article lingi plutôt tozong selo ba prix et puis livraison à domicile, service rapide. Zamba pambola bino vraiment on y surtout. Jour pour jour c'est l'anniversaire de maman Wechi. Maman Wechi a fêté le 12 décembre. C'est mon anniversaire. Vos souhaits, vos cadeaux. Et ça l'a bien. Tout le monde a pour ça, cadeau. Voilà, merci beaucoup. Il y a espérance, espoir. Ndeko, espoir. Je sais que vous êtes encore trop jeune. Il y a certaines choses, il faut que je te les dise. Son action vérité, c'est que nous avons sincérité. Au salem. Babimana ndeko na ote. Imaginez ce que vous avez un grand frère propre. Vous avez papa moko maman moko. Bobimi nae. Même vous avez un ndeko na ote. Et alors on est maman kulut na bino azawana. Excusez-moi, né maman bino akufi yo kake papa na bino romo bimana maman kulutu na bino. Monde ça est choquant. C'est ce que tu as fait. Tango ye na eloko moko bomoni menace moko ali boso eta ke moi na ndako esengelo sani. Oloba. C'est soko lobaki ongo koma na kaoti. Biso basi tozara na mo ba problème ebele. Surtout au samara mwana mobala zwarazé mazarate moi so azwarazé minda sala
na au-delà ya babilengi nyonso ozosala mais oyebake mokomso okolamuka mpe bondo olamuki bozwi zemi sikotala nde okebwa ezemi yango oyeba te eza to eza te ebimaki ya solo to ebimaki te so oyeba te makambo nini eleka na kati ya libumu na ndenge oza wana parce que quand tu dis que non miyoka dia solo c'est-à-dire ozosenye babiloko moko ezobima wana c'est déjà un problème bato ebele bakata bango batrompe bongo aobota te lelo parce que erreur moko ya jeunesse esalamaki bato lelo baozwa mpe bana te babali mabala malamu bazozwa bazemi te parce que ye abandaki kobenga zemi liyandi et comme sikoyo na moment azwa zemi eya te ce sont des choses ya bolenge tosali parce que tout ezali lié na jeunesse na liberté na adolescence toyeba makambo tosala te na omona mpe naza na kitoko je suis encore trop jeune donc c'est-à-dire nalongwa na ngaka bapara mpe mosusu bakoaccompagnera mpe bana na bango ya basi donc aza kitoko nano akozwa na ozemi te azwi zemi mwa pena papa na mama basimbi mama papa basimbi mwana ntina hôpital docteur alongoli zemi baparent bongo bazali c'est bien mais lobi nde les karma existent et lobi nango papa Thomas Fabien il faut faire très attention. Je pense que solution est qu'on paie sa milayo. Nazolo va pona bangi saote, nazolo va kapona révolter yo, ou comprendre que mambosa les amabe. Wala koute ke na nzela ya bomoto, mais na nzela ya makomi na nzambe, eza lisumu. Bible est exception dans Lévitique, oko bimana ndekono ya mobali te. Eza abomination. Ni papa na yo, ni ndeko ya ndeko. Espoir. Pardon? C'était quoi, Cassie? Au salaire volontairement. C'était quoi l'envoûtement? Le jour où tu as quitté, vu qu'il y avait des personnes qui mingi, ça a une menace. Na choite ngana cédé kaka na kaisa soto sale zakamba la moko okasa so sale zakamba moko après ni bokomi ko sala yo poko me ko sepela no na butu aboye ya voilà faut pas côté la ngana au grand frère wana. C'est la grande fois je vais le voir. Ce qui est naibité bande on a besoin de bali. Maman eso ça la famille belé hein. Au moins surtout la banda on a besoin ba cour commune. Au moins ya moi mobala kengela ndeko ne a mwasi. Au moins la bande on ba là na salon, yena katikati ya buta zo ta ba mipende na baon. Ba c'est belé. De baza bo ba yo kanga na oloba na yo mtotalanga tozo sa mambulelo mais to ebara lobby malédiction ezali abomination ezali une pauvre fille aye ba bokola ye voilà la situation maman kota ba kotelanga maman faut akota maman abino ayaya onye oza mwana celle parents na ezali sengela kota pour que oyebi c'est vérité parce que nengo yonde muto omiyeba nengo yoka si on se décide yawa c'est que comprendre que y a un ça ne va pas moi exacte bo swana maman ta absence nanga ti azala wana et comme lokola ngana olo maman na place na yonde muto c'est que ça makambu yondo yebi parce que il faut so va sauver santé no to éviter ni les canali bomuna yo si on vit na yo assumer certaines étapes pour que aux anakimia ba côté la maman bonjour maman bonjour madame bonjour espoir bonjour problème maman pardon maman moi nanga espoir te fanda maman espoir nini fanda lote vanda ya vanda
Mais là où tu as ajouté Bondi, tu as un problème et espoir. Espoir. Ah, yo, ça, ni ça, ni. Kulutelote. Si tu as l'autre cas, il y a pas pour vendre d'espoir. Na quoi qui canne c'est là. C'est nini? Malinga lokuta te. Pourquoi il y a un hôpital? Que son la ligne de lokuta te. So bando kosa c'est que inutile to songalo. Alors, il faut affronter certaines choses. Vous avez ok. Mingi vous avez un est-ce que l'état de santé moi nos psycho actuellement dans avant bon, l'état de santé est normal. J'assure. Ça bien problème était na tika qui pe na ndako nga pe na bimi na tika mo pe programme ko lia. Problème est des cas qui té lo mon côté. Ya solo ano. Eh. J'assure. Na ça c'est maman de l'état de santé ya moi na nga aza normal aza bien. Un problème était l'autre côté. D'accord. Au sommet on a déjà nous on a makamo ko boya mibali. Excusez-moi. Non ok na mo ba question hein. Est-ce que c'est votre vie hein? Au sommet on a déjà. Bon, il y a penza makama mbulu penza na ndimité. Pour ta santé na mona ke ka na nda. Bon ba jeune fa ki lelo na yebité peut-être na simande na kenda côté ka na pourquoi na yebité. Mais pour mon époux qui est attendez va film sur la cabine sur air tardif pour que les portiers na mon été pour ça moi na petit sœur na ngai maman na ya profité 3 ans passé déjà donc là je viens intérêt ndé na ya kinayi so à ça là pour na éviter mais pas na ngai na mon na pena makamu te ya banya mibali aza makamu balinga yebisayo oyezo pela na katanda kuno yo yebité et puis les cambo ezo pela wana so koki ko régler on a kata sagesse te muta kokufa excusez ngana lo bano bongo et comme on dit c'est nini on kamona za kolonda kuna za makoyeba espoir yebisa Malisa pardon donc même si on a un zémi. Espoir. Espoir yo za na zémi. Ah ya tika na boyeko. Tika na bo espoir. De loko yo so ngo yebisa ke yo za na zémi. Espoir. Zémi on a tani nyo ekotaka yo to yo bimaka do nini yo bimaka espoir. De ndako na sima espoir yo kotisa mibali na kata ndako na nga. Oboze no ndini. Espoir. Espoir na alo balolo bana ngai zena ndenge nini oyo za nango. Nana zemi. Mais là, qui c'est loin et compliqué. Espoir. Il y a un invité sur le niveau de wapi. Espoir, invité sur le niveau de Mutama B. Le niveau de Linga Kayo. Espoir, c'est un zéni. Au milieu de ici, et c'est compliqué. Mais il y a un ndaku. Espoir, on est bien sangaté pour l'année qui est aux acquis au milieu de ici. Pour le bien sangaté. Espoir, on a son blé comme futa. Espoir, né lambanga na son blé na sous-vêtement. Oyo to futa nga ngoyo. So problème est ça, zemi yango azo yeba te soki bimi to bimi te po ayoka baba votre soki oza azo sa sembla lokola mutaza makasi so yoza te donc il y a un ça ne va pas. Alors essaye d'être bimaki mais evandi. Akoma yoka ba douleur azo sati lokwa azo pola na se lokwa ba mai zo bime na se ndenga bisinga mi yoka solo. Maman nanga mais mon azo benda nde loi.
tina niveau au mona koma kopola nga naza kuna koyebisa ngai te siko so akufaki benga baloba nini tunga ingana bima nini na famille ngana bima nani espoir pono bomi ngai espoir bomi na pour nini tina niveau au komisinga espoir ko super zemi o melikisi o poli nga volonté na ngate volonté na ngai ya yote mais espoir moi déjà comment transpirer qui sont espoir on ne me linga boyko et ça ni espoir kasi yebse mukolozi mamati siko tike famille on fandi à l'aise ngana yoko sibir o ba tiko zemi ba fandi na bango à l'aise espoir et ça bongo maman so ko yede kasi ala sota famille ngo yo kende pour na kokate famille va teke zema kela kisayoti bazarara pene ba voisin pene penda espoir na teke zema ya yo fe loba te yo bando okendo longola bilambati mais espoir ne minute comme baba c'est que la volonté na ngate espoir ça va la volonté na yo te na ko fuka mela yo maintenant na tchaki yo c'est ni kasi na volonté na oteza nani ya jete espoir nani abi ya jede yo nani alobi ya jede yo muto ya zo batie zene asa mwana nga popre o ya zo do batie zene bo so ça jede yo ya voisin non nzinga na biso to ana jede yo te apesi mwana ndenga ye ana camarade te afana nenda te ta persona ba la mama ça de l'autre te le qui de ya jede yo wapi mama vana nana espoir yebisanga nde na telemi boye otema nanga tolobesa elote yebisanga zena na ya jede yo kasuwa batuni yo pa mama jede yo wapi fanda mama fanda ozomona makambo bino bana mikebo ke bosema muna bino bozo rendre compte te ke mambozo ça les amabe pasi nyonso ezongelaka ba parents place nyonso ezozongelaka mama so siko papa no na mboka ayoki ke atindaki oya otanga na kisasa soko ya osala ni soko ya kovanda et kokomi na ba situation komi et puis le kamba bongo bombi yo biteke basi solo ngolize mo menacer o bombi bomaka yo yo kata li solo ana te mama alobi mutati eze maison de konya mobali abandai ko menacer o asa mwana no propre abandai ko menacer ye na ndako soyo zate ba komisa ndako no flamingo nde ayebisaki Gédéon balongola zemi Gédéon azosalika abu nde amoni mikolo komo pusa na zemi ezopusana amimeleli bakisi ye moko nde amoni elokwa makila bambu ebimaki epo ezobima esu te nde akoma oyoka libumu ya pa moyen bama ezobima elokwa ya solo espoir oyo futinga yango espoir na mama na yo oh kufanga ngam yemta tikela ngana tikela libela ta leki na popre espoir yaya ata moko zemi yaya na yo yaya zemi ya jede yo mono ngana boti si o lelo soki famille papa na yo ba yoki espoir ngana bima nani ataka famille na bino moko ata famille na so ba yoki ba oloba nini yeki pona sala yo nini n'intérêt nini espoir nyonso na opesa yo na bima 5 heures na so pokwa kuna bino oyo futinga na jede yo yango yo bakotelanga troisième invité à kota pour que to solo là mon place au ti mama na yo ya ngambo lobeza te est-ce que baroma mosa mobile na yaya komara te bakotelanga ya kota akota on doit en finir
6. Frère, bonjour. Bonjour. Espoir. Maman. Vous Je te combien maman maman. Vous faisiez Je quoi? dois maman. Maman. Je dois maman. Je dois Maman. Il y a quoi d'abord? Aza sansa ko gifler na ba maman na ngai. Mais faut na yeba. Biti ni na gifler. Maman. Na chikokuna. Je dois pousser ni maman. Donc ça. Ah bosani. Fanda ya. Fanda non. Espoir, okomo dongolanga. Nga grand frère no dongolanga depuis quand? Espoir. J'ai dit que grand frère te. Comment tu grand frère na ye? Ah petit sœur na ye. Ana petite sœur na yote. Obeli malaria batuta tio. Batuti ba lokoso na barabara yango ba yeno a au perdre mémoire tonde. Ah? Oh ça semble toni. Wana lolenge yo lo bananga. Mais ça va fasciner quoi? Maman, nazo comprendre de l'autre côté. Famille na ngai, maman na ngai, petite sœur na ngai. Tozaka ba ona ndako. Ba komi wa ndenge ni. Azo biso likamba komi. Espoir. So mona mama bino ogangela betio, so abetio bonse. Ava maman na ngai fona yeba. Abeteli ngani, problème nini? Espoir. Na otu non. Na zo tu na wa pianga kanda. Ah? Maman, na comprend. Est-ce que beaucoup expliquer nga nini le kiawa, to nini zo leka? Nini le kiawa? Espoir. Depuis quand on va me répondre ngabo? Depuis jour yo baby sanga. Depuis jour yo lo wole bilamba. Olangwe, omeli masanga. Omona wapi ndeko na ndeko? Na boya kana ngana ndima na fanda na papa na biso. Na boya kana ngai. Ya fanda na lima mo na ngate fanda no fanda. Fanda mama bino asa respecter mama bino tiko tele. Espoir. Okomo sa sanga baje. Na depuis quand na sela maloba oyo zo loba wana? Gédéon. Maman, s'il vous plaît. Maman, nazo comprendre. S'il vous plaît. Na yoki o maman. Maman na wazalia. OK? Bota la passe à maman na bino na mukaratongo. Pour que ko la bino mbongo na zigida, s'il vous plaît. Maman, nazo comprendre de l'autre côté. Mon place tozalia wa. Ba so expliquer nga bien té. Yo kakasi. Yango mo na expliquer. Espoir à lobibo. Yo commissaire mwasi. Nga Gédéon. Tozo Kendi. Deuxième des choses. Hier à sana zemi na yo. Ya Gédéon. Nga Gédéon biseo. Yo na zemi na nga. Troisième des choses. Maman, est-ce que vous avez besoin de konanga? Vous avez besoin de zemi. O tchang na katkata bandeko. Vous avez besoin de konanga. Bon amna lobi maloba yanga. Tu o wangana. Espoir. Mon ti o wangana. Espoir. Au moins mbata maman giflenga na sala ngobo. Ezongela yo. Problème te. Au moins ndé mama kufa. Espoir. Ngana espoir. Na kufa. Mais so wana kufa ba 10h. 11h yo so yo. Ce qui est maman nanga kufa. Gédéon. Ozoma impolitesse à moi na. Na zoma impolitesse n'était même pas basé mais pourquoi pas ka comme na yo Gédéon. Maman. On y la ngate pourquoi maman? Au moins tu o wanga. Ah je vais moi mukie. To vanda na quartier. Au moins déjà ba tiki na rapport na CT. To vanda de o mona pe na bina kama yo muto bebi sa pe muto tinga nzemi. Na ko masa na. Bon, c'est là. C'est ça yote hein. Maman. Pardon. Na tika za kosta ne ba jaki moi c'est mobilité. Très bien. Mais yeba ke moi no azo pola. Muto aza boy banzinzi na omona ba Hollandais. Te ko polesa ka banzinzi te. Azo pola. C'est là ba yo kaka, munoko bulululu. Te. Kimia oyoki. Maman, na comprendre bino te. Moi na ola za 10h, 11h yo Hollanda. Zemi oyo tiaki. Oyo le bien c'est yo te. C'est là. Akende komela ba kisi pour longola zemi. Pour so tsa muno makasi.
Maman, eza na mukolo nango. Akelonga ba kiss. Nandi makocha vie na risque bakanga na ke prison. Baba pas quand ça biso médecin oyo asara test à paternité. Non comprends-moi na. Tala frère. Batomboka. Frère. Ba quand la biso médecin. Maman, eloko na regretter. Batomboka baba to confiance te. Ata zokelela. Na lobby na lobby na ga desi. Oyo kate poignet. Maman, akota. Bakota so. So akoti médecin awa tala. Kolingaka to sala makambo s'il te plaît, tout sur la famille. D'accord? Oui, maman, s'il vous plaît. Moi je te comprends là où tu es. Non, comprendre, on a mukolo. Mais maman, qu'on soit parti primo ko ate. So la bala non kasi. Maman. Oye binga. On dit ti yo se bisa maman. Na ko futa. Na pose ngo ba vérité to ebiso. Maman. Espoir. Yo no ba vérité. Vanda. Pourquoi yo se boyaka? Ça tu ni kambu yo se boyaka. S'il te plaît, so tchaki ka avec une ça le noti. Maman. Azande kono. Maman. Azama kila na yo. So ko tchaki ezemo. Maman. Moi na au place à komisi ngai. Pone les aboye ko wa. Na bo maman bali na yo. Ba vérité. Maman na bo maman bali. Na na pose na ba vérité. Oyoki. Na bo maman bali. Même si dans l'état ye e lo bien moi ça bébé. S'il vous plaît. Ozoyoka na pose ba vérité. Moni awa, eza chaîne chrétienne s'il vous plaît. Awa eza makamba bonzambe. Soki tobi to bando kota na mamba spiritualité awa batia na nzambe te mbete. Tozo défendre pays te. Problème la biso ezali, tozo a besoin de trouver ka solution. Kolinga otama na nzambe te ke to utiliser. Ndito mona nga mama weti we naza journaliste naza pe servante. Parce que liso no talela yo eza obino no so motala te. Alors na bondeli yo na bolingwa nzambe. Kolinga te to koma na dimension spiritualité oyo ekosunga o te ozana gêne o réparer lelo polo bébé sa vie na oti. Problème ezali moi na oyo faut ko sauver parce que état zanango to souhaiter te que lui pe ko yikoya. Mais si vraiment tu tiens à ta maman olinga maman na yo au comptera plus na maman na yo quand nous ngotolo bakilo pango za tata na ozaka na maman na yo. Maman na onde konia ucho kufatike li o mwana yo za lokwa responsable la famille opo mama pe lo ba koza la te qui sait et ça ba erreur yaka so erreur ye il faut pas ko wanga laka masonge ezali fuyu moro ya mabe kolinga te serpent kota na monoko no po boaka rizo boaka venin encore une fois pour te traiter ma cambo na kimia na famille biso to a deux possibilités il faut te protéger pour état de santé des critiques soit le roi yosa suspect numéro 1 on va nous dans la police l'état va ça tester to yeba ceux qui makila wana to ba osala ngo ba yeba keza yo to eza yo te mais le quoi batangi no yo on va nous dans la police est-ce que olinga to ki bon maman nga banga nzambe abanga nzambe makasi na sambe ya l'église ba Bouddha abanga nzambe maman akoki na nga de midi à 14h te maman oza maman na ngai eyebani déjà eyebani mokili mobimba boyeba mingi na touché na point ya bana basi yango ba moto aloba kolia na mwasi kolia na ndoki ana raison maman aza cousine na ngai
Maman kosilika non te pardon maman. Ko bambanga no elo te. Oyebi bien na bela maladie ya pema. Aza cousine na ngai. Maman na yo aza tante na ngai. Oyebi. Autaki okufa. Problème na biso zemi ya yoto ya yote. Maman, na linga banda na débita ngo vraiment na première fois. Vous allez le banda wana te l'autre histoire wana te. Yem ça sont des zemi ya nani. Na ko kabongo. O kasko ni. Na débité na première. O débité net nini. Tika e débité na tika to pesi eta. Maman na ye aza tante na ngai. Akufa déjà. Il y a 3 ans passé. Maman alingaki azwaye ase décidaki abengisa ye l'intérieur. Mais voilà que c'est ça lobby. Problème de biso ezali maman lobby. Ya lobby. Biso to sa place wana te frère. Gédéon. Zemi ya yoto ya yoto. Yebisa biso ka ebandaki ndenge nini. Maman pardon. Yom to cheze. Bien. Ah frère, yom to cheze mitoti. Maman, nazaka na po zemi. Na keliswe manga mboka te. Azaleki na ngai, nazwa eleki. Azaleki na ngato. Toyebi nyonso. Tovanda ne ndako. Mama bi makakene zikida. Teka ba matungulu na e an épicerie na ekunu. Tozaso to tika na leki na nga, so ya tika na e. Kolata ta biloko ya mikuse. Oyo baso na vandi. Eloko tu olia alingaka na dia. Oui, azaleki na nga. Tovande sika moko. Yango wana ndo bimaye na ye. Maman, nasilisa te. Oza besoin oyo kangai. Maman. Koya kolakisa nga ba bilamba aline ya sombelanga nazo zweka lo aleki. Yenzo kate soki akei ba camarade na ye o akenda kuta bango. Yakenda considérer nga nde apesa ye mbongo lokwa mobile. Yo za lokuta. Maman. C'est mon touzé, maman. On va bêta. Maman. Osa courageux. T'es connu pour osa courageux. On a besoin de la vérité. Vérité. Vérité ça boy. Yom to beb senga tote. Na go répondre imbécile. Maman. Vérité ça que yom to senga tote. Kanga. Loba, yom to cheze mitote. Maman. Oui. Ngai. Mais ce qu'on qui est soit midi à 14h. Mais non, expliquer ma baisse. C'est ça pas expliquer. Yo, ni mutu c'est lui. Maman, on va expliquer ce qu'on a fait. Moi tu vas violer mon bail. Maman, nali ko côté. Yaya fanda, nali ko côté. Maman, s'il vous plaît. Nani suko yo côté. Maman. Na bina za na posa koyoka yo lisuté. S'il vous plaît. Nani na te ya yo. 2 minutes et vous allez bêler. Peu n'importe la situation. Ndenge nyonso yo koyi koloba. Ke ya yaki ba explication so lingo pesa biso wana ki yaza na posa yemta ko ici yo yene ndumba yemta kotela ko na chambre to ndimi yemta kotela ko na kati ya chambre. Mais problème na biso eza okosama babongo te. Pardon. Maman. Basala na ndeko bongo te. Na lobi boye. Est-ce que yondo sa boko bimana leki na wa mwasi? Oh maman na binwa oh yo lanzo bimana ye. Maman. Te na tuni kaka alobi aza leki so chancel vie. Na okaka tangi komboa. Oh bimana chancel vie. Ah bimana e poza ka dando. Oh bimana chancel vie. Na vanya chancel vie ça na 19 ans. Na vanya chancel vie na tika lo sa eloko wana. Kasi to soki yo sala ngoto bo sali na efwa. Le corps est faible. Ah. Le corps, maman. Pardon. Ya maman, je pense qu'aux maman, beaucoup la famille. Le plus important pour l'instant, que sauver nos moyens.
komimi na hôpital oye banano bakote radio baye banano dipumukuna eske zemango eza to ebimi mais ça la menace soki bosala yango peut-être après awa botika nanu ye tolandele na osima mais osauve no ye eza makambo ekoyi na kati ya libota nga na oko utiliser langage tema ese sopanité na utiliser yango te eza pasi komona makambo aboye komona makambo aboye na kati ya famille eza malamu te. Je pense que toyebaka oteya bana oyo eza motu ya koteya bana kolanda ya koteka oui mais ere moko fo kozongaka surtout ndeti bana basi boye koswana bango mwana mobali boye kotalisa bango nzela boza bandeko omoni oyo kokotisa bango bolingo affection à comprendre biloko wana eza important et puis koélever les enfants selon les seigneurs so ote oélever bango selon les seigneurs balinga bakoya na situation ote même si tentation elinga ekoya balinga ba résister kana tentation donc ba te que tentation ya katete diable ya kapé oki pour tenter yo otali pele ki no mwasi boton de gono pa mobalo luli ah ya na ngasa la kitoko mais le ko la culture ane zali ki aza ya na ngai etikali bongo non ozo suba penser mususu OK nango musika to zong sabana na kata losambu ki lelo zo boma lelo ba parents ba ko kozo éducation bana te en plus biso ba maman toli côté ka mingi ba papa musala tongo 22 c'est pas la sibalalaki oso uti oza fatigué 18h makanisi ça il faut bimasu 4 époques que koluka bepis na zikida on te comprend mais faut prendre du temps je me soupo lobi na okiete kate na fana na ndaku na bana na sona na bango to tata journée moko à prière to bonela to tanga ta bible c'est très important sans peu ça merci beaucoup Yaya tu dois apprendre à demander pardon faut apprendre à demander pardon c'est assez tu as mal agi. La Bible dit le salaire du péché c'est la mort. Nyo sokolo bana mokilo sali siko eza mabe. So na zuba sengi Bible siko na kotisia na bano tangelo na Lévitique 18 au mona makambo sali nzambe na likolo. Azo ebisa Moïse apesa interdiction na bana Israël basala ba acte bilo bale bosalite eza abomination. Abomination na linga le likolo ba botutu. Ningo oza boza botutu ndeko na yo ndeko no paza botutu na yo. Pourquoi? Parce que o esangisi bino eza makila o ezobuta. Faut faire très attention, faut le kanzambe. Faut les kana prière, ba kata bino alliance bino bosali bino mibaleana. Faut ba briser ngo bosali inceste na famille. Pour lobie kitate de génération ko bala lo okobota. Soko yoki makamba bongo basaya na mwana no et pas ndeko no mobalo sepela. Faut faire très attention. Jeunesse et consenté. Yaya. Nasi ozu parna yo, OK? Prochaine fois, qu'on répète souté contre la tentation parce que bien bozaka bon. Broté yo, ba keso ki ba ko laver, so ipese mango on va savoir plus tard mais ko zongela chemin té. Voilà, merci beaucoup. Nzamba pambola bino. Nzamba pambola bandeko nyonso. Famille photo pesa kimia, photo landela ba on a conseil. Moi to ke makambo ebele zati to sukia. Maman, na bana moya to ke na to miko sola moke. To telema. OK. Merci beaucoup. Au revoir. Que Dieu nous bénisse. Juduric House, nulle part ailleurs, à Katia Lubumbashi, la Golf Plateau, avenue Abidjan numéro 18. Waouh! T'as la piste de monsieur Amouneni, t'as la trône ya ba marié, pas table ya boy. Oh, t'as la ba verre na biso, verre à champagne ezali, verre ya vin ezali, verre ya maï ezali. Et pas na biso, ba pesa un champagne na verre à maï parce qu'on a tout. Ah, ma protocole ya boye. Waouh! Voilà l'espace vert na biso. Bato balinga ba baby shower, ba événement balinga espace vert. Dans l'endroit na biso, on a ba événement nyonso, ba conférence, ba mariage, ba fête de baptême, ba communion, ba retraite de day, nyonso ka awa na Juduric House. En tout cas, bato ya ki ba mariage na biso nyonso to mettez en bas. Parce que tous les gens merci Juduric House. Hey, alors là, Juduric House.
bovanda 7 ans mwana azoya parce que jamais soki mwasi to mobali azobota te nde yango ekotala ke eboka bwana eloko nini oyo osenga biso awa tosala nini mpona yango tosengi kote nini